vie na yo ya artiste place na banda art ngai art na ngai na banda yango yo kutu mama mina zui idée oboto te na papa na banda on a ba 79 déjà 70 na ndeko travailler déjà donc na banda ki pa yali kwa nganzala yo kutu yebete to zaki nene na lui on to kufa tondo kena kulu tout sans souci donc naza artiste oyo naza vraiment mukolo même baleke belé ba osala ba succès na bango ba yebi ke papa wana za mukolo parce que bato na sali na bango ba trasaka banzela oyo ba sans souci ba mangobo ba les mondial qui sont en repose un peu bango muso ba nani ba vena biso mabuke ngalema oyo bandara théâtre ba mame waso donc na sali na bato belé à part théâtre na sala ipe catch à part théâtre na sala catch donc na zamu to zoto ngeza ya art njila na melana pona fali pona fali ouais mutuna musu ezali boy awa nangola to yoka ki vraiment que pas yo kufi maladie ni mema ki otina niveau na bato ko mabaki kufi bon omoni internet ebomaka bato ngara naza ba yesinga bubu ya kufi na oti kubenga ye vidéo ya kufi biso to soko za artiste munene balingi bino kaka bata internet bo bakisa un plus na vie bobomaka bato soki batie vidéo na papa esobe opona nano jouer ne vraiment ponaka moko kaka vraiment ndeto nota liboso coupe ya sans souci yo kufa batiki poudre macha ko pa kufi mais mutu zaki mpe mbutu ngobo to la groupe pour ani yo dirigeant o tetile bon ndeko nanga na website yo la forêt de la forêt na website yo ke tant on s'en kufinga zaki na poto na poto wana nini pardon na kena tant ka kufi wana ya kufi na 2009 c'est comme banda poto kala ndeto nota liboso coupe ya sans souci yo kufa batiki poudre macha ko pa kufi mais mutu zaki mpe mbutu ngobo to la groupe pour ani yo dirigeant o tetile bon ndeko nanga na website yo la forêt de la forêt na website yo ke tant on s'en kufinga zaki na poto wana nini pardon na kena tant ka kufi wana ya kufi na 2009 c'est comme banda poto kala doyen ngai mutu ba net avion mutamal singa avion liboso c'est Madilu système que son âme repose un peu aza musicien non la tula la ya kene ya otikanga la mwana pia pona lingi yo poni yo komi kopesanga pasaliwa Letis mon fils Fati Béton Félix Wazekwa Fabrigas Fali Pupa Fayulu la suka ya za mate ya za suka Ferregola aza fait F pai Ferregola donc le 8 octobre déjà ba fongoli ba billet côté kama F pai octobre ba yo soma ba billet pai Ferregola et Ferregola se bota biso fete souvenir nanga ezaka ke batilanga poison 2 fois mais komba mutatia poison nga mona ibi na lokango te mauvais souvenir yangwana bana kin bana braza bana ngula bana putu bana mukili mobimba centre hospitalier Osias et à disposition de bino pour le offrir bino ba soins ya très haute qualité maladi oyo ende lembani oyo tiki lembani o États-Unis lembani awa na centre hospitalier Osias tozobeta ngo dada centre hospitalier Osias is accessible pour toutes les couches. Eh bien, je disais que nous sommes dans la commune de Bandalungwa, non loin du marché Sinkil, avenue Changa numéro 145. Pierrot Saint-Chopin TV. Pierrot Saint-Chopin TV. Pierrot Saint-Chopin TV.
Pierrot Sancho PN TV. Bonjour chers spectateurs, chères spectatrices, bao balingaka biso, bao balandaka chaîne na biso Pierrot Sancho. Le bozan na journaliste ebino personnel la chaîne ya Pierrot Sancho, la reine de la forêt hein. O benganga moi si atonda partout, moi ça zanga défaut. Ouais, c'est toujours moi la reine de la forêt. Mboti na bio nyonso le mokil mobimba, poto partout place bolande émission na biso oyo. Lelo tozali na invité spécial. Invité spécial au bino beaucoup découvrir aussi depuis Congo aye à Angola. Na kotanga beaucoup moté mais bino beaucoup découvrir. Sans oublier agence Joan Business Trace ezali à Angola ezape na Congo eza presque mokili mobimba na bambongo na bino botinda ba koli nyonso pona bozwa partout vraiment azali numéro na ezali 938 70 59 99. Bonne émission na bisoti na suka et puis bobo santé ko partager émission oyo. Oh yadora. Yuma de moi fongo l'émission. Bonjour maman. Bonjour pai. OK, comment on a voyé pas nangai, on a célébré nangai les deux ndenge fali au bec de France. Na si oyo basango nde oyo kala na place naza. Oui, na wetu basango. Naza na hotel qui a eu pas ya bokulu. Na sepe go ya. Merci vraiment. OK, c'est beaucoup ko vanda ngana ko célébrer nangai. Biso ba warrior ko zala kala. Naza si ça mama moza awa. Il y a des nouvelles. Bon, je me présente, mais je me présente encore. Je me nomme au nom de la reine de la forêt, Lionella. Okay. Ici, nous sommes à Luanda. Toyokaki mingi vraiment à propos nayo, malgré tout ça peut-être koyate kuna na Congo, mais désolé d'abord. Ouais, bonjour maman, maman de la forêt. De la forêt, la reine de la forêt, hein. De la forêt, ouais. Ouais, na moni susu oye biso na Luanda pour première fois qui malgré oye bisa biso te même et déranger biso fort tout ça l'effort tu va place aux on te au surprise je m'excuse d'abord pour tout ça qui permission noter mais limisa biso ka pour so mon artiste na biso comédien oye biso l'hôtel ni pekisa ba ki non biso te pour nous awa. Bon, koya artiste ezalaka ya kobomba mate nauti kosala ba spectacle na Lubangu na mboka epai ya papa na biso Ibrahim Kashita na mama Mifi Kembi bayambinga malamu na Lubangu na longo Lubangu na ke wambo epai ya kojira mbongo ya kisi motema ya mama na biso Magali bayambinga kitoko na ya kokola nde siko na Luanda awa place na lalaka epai ya Bukungu Francis na Petrangol na préfère Petrangol ke kozana ba ilia wana munoko ebuka na na Portugal makasi ngana zalaka awa na Frajoki 1 hôtel Frajoki 1 yaonde yambaka bato ebele awa donc kotinga nazo célébrer de les demain na biso ndenge jour fali pour pas obeta na salle de marti ndenge pour kotimba la moko ne so ne ibisaki bino te bato musu bayebaki bino nde boyebaki te. Ah ok, merci pai. Ah, ngaku na pensa ki kozana ba Vienne ba tellement benga ba 7 étoiles même na mo voza ko mikitisa pai. Baloba na Bible mikitisa nzamba tombola. Hôtel oyo et l'équipe hôtel beleza na ville. Ils ont la sécurité kitoko, colia kitoko, restaurant kitoko, musique boîte kitoko, ba concert pebeta. Ndé tous un spectacle awa le 11 na le 12 ya mois où to koti octobre hein? Octobre tous un spectacle awa après awa ndé to kozimbanzela to kende Kinshasa. Hôtel oyo ba mingi ba yebi ke Francis au Congo pa na yeso ke accueil ezalaka bien. Les gens ba chambre kitoko donc ndé na misere ko fanda na Franjoki awa. Nazala pe na Ilia, nazala pe na Palanka, nazala pe na casquette nazala pe na marque do na vendre hôtel belé mais awa nazala ka l'aise na se sentir à l'aise même na ye 4 heures na benga déjà ba fongoli. Mais pas oh 13e fois na yo ka kioye Angola vraiment. Oui. Ouais, c'est que biso bangoya to ninga comme casque RDC d'abord on est en RDC en Kinshasa. Non, mon est un artiste Fogo Bima. Avant na Angola nazala ki pa ya leki na ka 15 nazala ki na production na Côte d'Ivoire, na longa Côte d'Ivoire. Nakendaki Kabinda et pas maman na biso Anadine Antibal après Kabinda nazonga isusu Brazzaville et pas ya papa Gilbo na production kuna na Brazzaville na ye Kinshasa na sali na longo Kinshasa na ke Bandunduville na production kuna na Bandunduville et tant na longo Bandunduville nde awa babenga Mbango
donc il y a un cette production de naïpsaki après na olongwa mususu pe zali donc le cas va confirmer ba date était moyen bezate mais date ezaka confirmer au mokili zozela le 2 mai na Stade de France. Oui, pas. Nous avons que les 2 mai na Stade de France. Nous avons pas déjà qui n'a poto. Oui, maman na poto na ke yango mwambala mingi. Donc 2 fois déjà que belé mais na ke poto 7 fois. 7 fois tout le monde a ni photo, attends la Tour Eiffel, la monde a tel côté vraiment. N'est pas pour ni au kanga photo, tu bien publier vraiment nous battions soit publier ka soit ke photo. Bon, ngai wana ta on sa makama ba photo ani wana pe na kindaki. Ngai ezapelo kwa ndena monio lelo na sele mission na bato belé yo pe ne osanuka lelo mo yeba oza ba information nga ezate donc naza moto ba passeport et tonda naza na 5 passeports na kanga place moko. Ba poto musu ba kendaka te po ganga. Poto musu eke kaka okena yo osala ko sala oye. Donc na vandi na Chili Mazare na venda port de Paris donc na yebi na kena poto ngamoko na ke na zongi. Kokanga photo na Tour Eiffel peut-être ende baloba kena mutu moko auti kisasa auti mboka ayemba mpoka nka photo na échanger na biso. Ozomona po balakisa na mboka kena zali na échanger. Mais quand on photo baby na ba téléphone eza ba photo ezali ba artiste baby peut-être yo zo courant te monde entier baby ki papa ke na kana ya kana ye donc c'est ça na vandi na Allemagne na vandi na Italie na vandi na Suisse na vandi Hollande na vandi na Paris Belgique tout ça na tambo de moi mingi ouais ndo baki ki la bible a dit mi kitisa nzamba tombolo vraiment ouais pas yotiki batundenge ni na Congo kitasa Kishasa mboka ya président Fati Beton eza kitoko président do sala misala na ye malgré ba bitumbiza na este akolonga ne yango kaka donc azo sala Kishasa kitoko et puis na mwanda na biso azo sala port moko oza la première port na monde oyo kotinda ke bato ba mama ba mboka bazonga donc Kishasa totiki banzeli zo sala malgré ba embouteillage nyonso zo sala mama c'est qui ngape na zozonga déjà ko bibo nga na zozonga déjà pas mama ozayo mo te bokozonga ebele même cameraman na bino zo filmer biso mingi bakozonga bokimaka soki nini toyebi te biso yeyo estce mutu asimbi kutu lumière alinga na santé te mutu asimbi lumière alinga na spe te minga na vana sasa ye aza na ngola babenga mwa complexe ozofinga mboka no me bokozonga kala te ndenge président Fati azobongisa mboka ya ok pa ndenge oyeba obime pa nani kobima na ndenge nini na papa na bino pa na ndako papa na mama na ouais on vrai que papa na mama na place obanda ki artiste na yo ouais vie na yo ya artiste place na banda art ngai art na nga na bandi yango yo kutu mama bino azwi idée oboto te na papa na banda on a ba 79 déjà 70 na ndeko travailler déjà donc na banda ki pa yali kwa nganzala yo kutu yebite tozaki nene na lion to kufa tondo kena kulutu sans souci donc naza artiste oyo naza vraiment mukolo même baleke belé ba osala ba succès na bango ba yebi ke papa wana za mukolo parce que bato na sali na bango ba trasaka banzela oyo ba sans souci ba mangobo ba les mondial qui sont na repose un peu bango nyuso ba nani ba vena biso mabuke ngalema oyo bandaka théâtre ba mame waso donc na sali na bato belé à part théâtre na sala ipe catch à part théâtre na sala catch donc naza moto nzoto nangeza ya art mjila na melana pour na fali pour na fali moi aussi je peux non Stade de France. OK. Je vois que vous êtes warrior hein. Bon, warrior ya makila kutute na kota na tofina tina mikwa. Tina mai na ngande na toka maka warrior. Mais ya mukolo. Eza ndenge mutu azala yazo kumisa vita na ye batu pe ya kabu abazali batu libolo équipe wana libolo soki libolo équipe za créative de libolo créative de libolo déjà ya ngola te biso pe pai suna tali ko bina ngaki na na bota meti na tali mama zota pension bota ngati na ndoka Tito Meteo sai na Matisa Métissa, ouais. Nana Zoaki, ouais. Yonga Sinalobika. Métissa, c'est-à-dire Météo, Tito, Sai. Les gens qui sponsorisés na chaîne RTVS 1. Météo, qui sponsorisé na Didi Kinwani, ou na la Tarati Lelo, na Francis Bokongo. Frajo qui place na Zati Lelo. Donc, Batouana Batika Angate, to comme famille. Donc, Métissa Zalaki, donc, Tilelopé.
ils ont déjà ils ont bâti ba tchana oya kala na fin du mois to kokutana ndena ozonga Congo to bando tourner ya sika. Ah na ba sai non? Oui biso ni to kasi yango na dio ngo kota. Eso kota ngesa feta moi. Yo zana ngola to zo sa musala mususu biso. Biso to zonga na Congo. Bo zonga na Congo de ba bongisa bo sundola awa ba zo bongisa mboke zo bonga Congo zo bonga. Ba ko ba plafond partout du colo. C'est là où tout le monde va Miami, va New York, tout le monde wana. Banzena izo kota na Congo. So ka guerre et Syria buzoba oyo. Donc nous surtout so bon. Congo c'est Paris hein? Non, Congo c'est monde entier. Congo c'est monde entier. Pour Congo des équipes Paris na monene. Oh. Donc biso to tambola mingi to yebi Congo c'est monde entier parce que muta koza na ina Amérique. Muta koza wapi. So ka zumbongo na ye akoya olio kana Congo. Et même ici, toi, en Canada, mais soit Zumbongo, on est en Congo. Ah, ok. Zolanda. Donc, dès que ça, papa Nabiso, boss Papi Mongo, ou Zolanda, boss Nanga, patron de dit qu'il nous a oh, diamant comme côté comme ça, et pas naïe. Et puis que ceux qui m'ont tout à Alembi à en France, oh, Zifio Tunani, Caps Kabaseli, Batunabiso na Bango Tubayaka. Oh, il y a Zambrota, il y a $, et là, a comme un système sur la qui va chauffer biloko à $, na scénario chaud par contre tu as $12 000 pour chauffer les gars biloko Zambrota il y a Théo Zambrota ndoyi nanga. Ah ok, merci pai pai mutuna monsieur ezali boy awa nangola toyoka ki vraiment que pas yokufi maladie ni mema ki tina niveau na bato comme ba ki yokufi. Bon moni internet e bomaka bato ngala naza ba yisinga buibu ya kufi na oti ko benga ye vidéo akufi biso to sokoza artiste munene balingi bino kaka bata internet bo bakisa un plus na vie bo bomaka bato omona ka to boma poto kotsa mo ba vie donc tambo bominga na kufi yo lobi na kufi menzamba lobite yo ndo lobaki nzambe mutalobite kokufa na mona ina famille na yo moni ntoza bato nzote ko ningana na côté hôpital to senga ka merci na mama Denise Nyankero parce que maman Denise a eu soin ya artiste belé na minute to za mona na go bela na kisasa vous avez un souci moi na zo bela madame azobela na kisasa souci mais soin bo pito minene maman Denise a sala tout pour biso artiste to zoka ba soin donc to za na kimia menzoto nde soke ningani kaka o akufi zomba lobela ka biso po ba yebi pe biso atoko wanga na biso na moment moko mukeme yebi que le monsieur là il est grand ouais. Bon, pas énorme, tout le monde est un peu spécial. On va la préparer kala vraiment. Pas ce qui va tirer vidéo na papa est sobé. Au pour nana nous jouer vraiment. Pour naka moko kaka vraiment. Na moko na pour na vidéo na sobé. Na lobi moko. Na pour na visop donc vidéo. Non, na lobi vraiment moko. Ba mi balé na jouer na bango baza baleki. Te babi oyo koki ko jouer na ye mutu moko babe ngi ba pesa invitation oui. Bakisa artiste moko entre vidéo na sobé. Yonde producteur faut tanga combo parce que yo muto yena mbongo. Yo ko ba jouer na phénomène, peut jouer na. Non, ba pesa za pe cadeau kaka. Opo na yo moko. Na yo sa yeke. Vaut mieux que bomba ba jouer ngana jouer te. Non, ngana bio pour na moko vraiment. Na moko. Ouais. Na poni visob. Te. Ngana tangi visob, ngana tangi vidéo na esobé. Si faut pas zaka muto moko visob. Non. Pour que deux personnes bien zaka moko. So ki moko na producteur fondé yinda pona ngana opona te bomba ba baleki ngana to sala ka bien so na téléphone Charlie na bengi. Là hôtel na ngozaki to ko ya dora bwa ki nga likolo pai. Bongo poto ye ba place hôtel eza to sani mpona pesa te batu misusu ba ota Congo to sani poto zo contact na bango. Ezaka pona bata Congo te na sina lobaki place eza monde entier. Donc hôtel oyo j'espère ba ozo ben serbe o mona ndenge zo leka kitoko. Au Benga plus 244 to 00 244 924 59 85 11 924 59 85 11 wana soko bengi partout aux aéroports nous soko kita même aux ana lufozo ya ba réserver aux chambres donc mitu keza au lobby que non ba lambelanga biloko hôtel restaurant za kitoko ba lambelo déjà oya ko kutango sécurité za ba guarda bazali awa kutu petre ngol mabayibi ke awa basimba kate pa bayibi ke muto azawa atalokola beaucoup mais na bango atalokola général na bango atalokola président petre ngol do basimba kate oye kitoko zon kitoko za la dessus te
donc wana moyen kuto lo belo bezate na pesi mbote mama nanga tansi ya mogroso na kikolo ye pona manette bimtala tsabata manette o meka kutute et puis Babel Matondo doublé donc papa na 5 fois père. Donc il y a boti 5 fois père. Donc quoi yosa 14 fois père. Nazo baksa 6. Donc quoi 30 te yobi 30. Te so aussi ça peut na pem na baksa soutis. Te pona nga bimisa kamba moko. Hey mame soki maya miso ezali leziba ya betesta mama oh nini lisuma ya bolingo etingami nga na nzoto esa bolingo mwana mobali oyo aigle fali pupo yo aigle toujours soki yaza te nayoka musique te ngai mpo maso faya aza te nayoka te ye kutu soki baba oza na barbe bete on te dj balongoli na koloba ye ndenge eza ata bazovoyage banzembo batiaka na babisi na bavion yeka nayebi te bo mbalo akotikela bango temps mpo alobaki ngai fali pupa botikela ngai temps donc nde mission ozomona ndenge bakopartage surtout na bawarrior nyonso tout donc ozwa vraimen ide te nga mpa nasepelaki mpo fali ntango ayeboye abeti plein nakoso te paabeti plein ye baboye vraimen babandene basali de fete esimba esu te ye vraimen abeti plein malgré stade yango eza stade moya monene mabeti plein vraiment ok bongo nde ezalaka malamu nasalaki bafox na biso na papa na biso oyebi ke Alain Visor ya président ba warrior mbi ya Visor na Angola nde baza awa manda Visor pe ye na kati ya wambo manda Visor non manda Visor non pembele Visor donc bato basimbi soko za na besoin Visor nyonso lukaka ya malamu okutana bango pai ouais na métis na zaki fondateur na pesa vraiment idée ya bossa la groupe wana métis ouais eza fore mambo ya dema ya zalaki DG parce que ça tozaki na ça na Raga TV tanga longo Raga ke RTFS 1 ngape na longo Raga na comme na RTFS 1 mais tito oaza kulutu nanga abande ko travailler nanga tango bamoni to oleka biso 3 wana balobi bato yo soki tosangisi bango baosala eloko malamu nde bayaki kozwa ide ya kosala métisa na fore mambo ya dema ye nde azalaki initiateur ya métisa na ndenge mpe lelo eza boye toza kaka na RTFS malgré ye aza lisusu te asala mpe chaîne oye mais nous toza kaka wana pai nde tonota liboso kupi ya sans souci yo kufa batiki poudre macha kopa kufi mais yo mutu ozalaki mpe mbutu olingo obotela groupe mpo ani yo dirigeant yango tetilelo bon ndeko na ngai na oyebisa yo la forêt na oyebisa yo ke ntango mosusu mosusu akufi ngai azalaki na poto azalaki na poto wana nini pardon nakende ntango akufi wana ye akufi na 2009 seko banda poto kala doyen ngai mutu net avion mutu amalisi nga avion liboso c'est Madilu système que son âme repose en paix aza musicien non natuna nani yaya kende yaya otikanga la mwana biya pona lingi yo poni yo komi kopesanga pasi aliwa Letis mon fils do Madilu azalaki na mwasi oyo babengi biya Madilu azalaki beau-frère na ngai oyo sans souci azalaki na leki na ye mado bialo napesi mbote mingi place azali mama ya bana oyo aboti mpe susu na sans souci aboti bana bazali donc bango bazalaki beau-frère do mutu amatianga avion liboso na vina komata avion wana mpe nazosala musique ngai naleki mingi donc nga moko musicien pa Madilu animateur pa Madilu nga moko katiere na beti ebelebele nga moko moto théâtre na edingo po beti wana biloko papa mike nga moko photographe mais dingo nazwaki ta ko beti ete na sepela nazwaka ta osala nil na ye nili asala to betanga bo ba force to zana ngo awa yana bisa bato avana zala warrior na zala katiere wavoza warrior zaki katiere yango baza so mwenga na nzeba ko mokima awo to ko sala ba jeter donc groupe sans souci ezali
chaque année qu'on dirige que son âme repose en paix. Mon année qu'on dirige en poudre de chasse. Il est pas coup face que tu bouma pas. Au bouma vous ma poudre. Là na mnduki. T'es prêt. Au maka mnduki te. Là na nini susu. Non, hier à kufa à bandé déjà njoto malamu te ba AJP et puis ba kena na cimetière sans souci, ba loti ka po bon ba zala ki soka ka ba jou sans souci à kufa ki ekoki ba ke ba tambu na ba compagnie to sala anniversaire na hier to ba jou ba mbon na ba les famille ba pesa bangote. Donc papa na biso kuta kufa na ba kombo na ba ona minoko. Yango moni soki mo we ke ba we ba mona ke. Mo we ata mobali akufi wosa moi cinéma be au bana na ima be boina boy aroyela yo. Maman n'a raté pas parce qu'on dit que laisser les morts enterrer leurs morts. Ceux qui montent à Koufi à quitter cause à pouvoir à dominer mutaza la mukini. Maman wana izaba mort akala. Et puis mutaluba laisser les morts enterrer leurs morts yemo kwa kufa. Ozomona bato ba kufa mona pourquoi na loba bonga za mukolo na une expérience na mona famille moko na yolo ba kufela baza bata pasi ya kusakana te mais koko na bango ayo kolotsa bango ndo talobi lobi na 4 bobi ma place boboka matiti bozwa chasser moko na tikeli bino place wana bolongo na pasi oyo babima na 4 bazwa bo et bazwa combien pas $400,000 c'est que bato bakufa bamonaka vie na bango échange nde okendaka na cimetière bolekaka wana yebaki yo ozomona te bango bazomona yo. Bon, on a sinon mais moi tout c'est tout à connecter ici. Tout à connecter à Zumbonga yo tika na kitunga ndengeni. Donc c'est ça pour la kufa que son âme repose en paix. Na éviter ceux qui batia sous nani ceux qui kufa les sous na éviter mais groupe ils ont continué bana bazali moi c'est nazali. Ceux qui za kaka ke ngana zoate ngana za na groupe nanga moi je travaille dans un sponsor nanga Didi Kinwani dans un sponsor nanga on a ipsa kiyo Bra Congo ou ya Skol dans un sponsor nanga na Angola awa Papi Mongo azali dans un sponsor nanga akoma leki ya famille ou na ipsa kiyo ye kolo place auto vandi comme ni makaka diaka mbisi Francis bo Congo Tiafouin to suki wana pas tout ce qui te pardon bah mauvais souvenir on a aux gens la vie artiste les années bah mauvais souvenir nanga ezaka ke batilanga poison 2 fois mais komba mutatia poison nga mona yebi na loba ngote mauvais souvenir yangwana ba souvenir malamu nde ezabele et puis mauvais souvenir sous na musala ya théâtre ezake ezabongo ba bonne nouvelle ba bonne souvenir ba souvenir ezabele na musala théâtre oyo nakutana na ba konzi mboka na lia place mona président Mobutu boyo ka kamilo ba théâtre o bokuma ke biso to leki bango biso boyo na bo biso na lia na président Mobutu place moko na lia na Kabila le père on a yeba bitoyo na lia na mamo livre na place moko na rais Yves Lembe oui sikoyo na zana mama Denise Nyankero oyo bana batutu bazoka soin on a une chance à repasser le boko boyi ozomona et puis na zana ben invitation ba selinga ba relation belé na monde na mata avion pour na yango ozomona na ke 29 pays na monde donc ba souvenir malamu ezali OK ouais muyombe gauche ça n'est pas non mwana koko tona vraiment muyombe gauche aza koloto mais aza collègue na ya musala musala ngana salaka yango ya salaka nazo souhaiter ba bonne chance ba benga ngana producteur na ye azo ya Angola azo ya kosala musala ba associé nga to za na ye et puis nazo souhaiter sur mwana na ngai ndeko na nga collègue Jérémy pe azo ya Jérémy Chabani le 22 novembre OK ye pa azo ya awa bosunga ba tutu bokota na Chine Africa na Chine Africa à 13h vraiment sans oublier na ozala wana donc papa na biso Kimba comme donc konkuma kwanza donc na pesi bambote belé bartiso ba ma papa sala vérité ya mboka neti biso boyo na tambola na passeport na zo billet té ndenge bananyo bazu ba billet ba o bazu ba billet oyo ba yeba ke ba billet oyo bazu ba bomba ngo so ba komi na lufu na ko tanga ba komi na bozu ba billet boteka mboka na kacha ketch bazu ba billet ba bombi yango menga na zo billet té na za zairwa na za mwana na botami na série ya Mobutu tango lumumba zo kufanga na botami
Ok, donc naza congolais. En 1960, ça n'a l'indépendance. Ya biso candidat Mobutu Sese Nzembo no bien oté. Yo zana yo tika na célébrer na nous fallait pour pas non le stade. Aigle toujours hein. Les deux mains. Ah non ça va chauffer avec fallait pour pas congolais tout. Ba mindele tout monde entier to kozana stade de France. En tout cas mission na dédié on a boss de boss. Il fallait ngate mutala lanzala. Ah ngate mutala lanzala. Ali ngate muta souffrir. Ezande basalela nzamba salela ba lettre F. Ngapi quoi failli la sekina. Olinga kati. Ah yo be failli la F côté hein. Otozana Fati Béton. Fati Béton. Félix Wazekwa. Fabrigas. Fali Poupa. Fayulu. Fayulu la suka. Ya za Martin, ya za suka. Ferregola. Aza fait F pai. Ferregola. Donc le 8 octobre déjà ba fongoli ba billet côté kama. F le 8 octobre ba yo soma ba billet. Pai F Ferregola. E Ferregola se bota biso fiti. Tangweza molai butu nyonso ya lelo. Obomanga pamba. Obomanga pamba. Nzambe mwa mbali ofali. Aka fin. Azwa 5 ans na vie na yo to bakseli. Te pai na vie na yo ngane zo ndambu ya yo 10 ans. Te nga pesa nga 10 ans alongo li 5 la tikana 5 na yo pa 5. Obomanga pamba fali. Oya mama ketchup. Nana ketchup wana. Bakomoli eti na bafeti. Ah ketchup. Soko senga ka pesanga mayonnaise so ketchup ezate. Loko za goûter. Yango wana da ya za koloba mama nyonso numéro 1. Après ma Denise Nyankelo c'est nana ketchup. Oh. Oui. OK. Et ba ngote. Oui, na konga après mama Denise Nyankelo c'est nana ketchup. C'est que peut cause fanya papa c'est vous appelez fanya mwana. Siki poupa. C'est mon fils. C'est mon fils. Papa en tout cas émission Sangi, ouais. Toko bato balandi biso vraiment o ba mona lobi mabe balimbi sangai o pena ba mona lobi malamu en tout cas ba betelanga maboko toza bana nzambe na sambela kana et pa papa na biso Gilles Bumba Makengo nzambe na sikatenda asanaka na banda patamburu koki kizamina melo na zawana donc nzambe aza soko lingika nzambe to kende daga pasteur te to kende daga nzambe kuna nda depo tozo mela boy autozomela pour nous célébrer. La Bible permet. Bible. Mais là, mais pour l'anglais. Ils ont un verset. Bon, on a 5 ans. Musulman. Mais la monaka ne va pas. Bon, musulman, nous avons mais la dope l'objet la monnaie ngulu qui passe où t'es. Ali ngulu t'es pas. Ngulu les globi wana zaki bobi. Exactement. T'es pas. Et derrière ni bosala kabino ba musulman. Ngulu wana kufa na 1800 soki 1000 combien à côté na mai na potopoto kende za ngulu. Ba tailo bali ape musunte. Bali ka musunite mais sentir balata ndenge ni na sapato parce que sentir basa ngona pusa nyama. Daniel pe kutaboya kolia ngulu. Daniel yango azaka nzoto mikia bande kokola biente. Pai batyo se Joseph ya Israël se bazaki nzoto mikia. Non ngulu nzamba sala misulumi balé na mokili soko liango teza péché. Za ngulu na nzombo. Yobo ya ngulu na nzombo. Nzombo j'accepte mais ngulu ndete. Ngulu ndete. Te taba taba. Na bike tabaski boza nango mekala te beaucoup m'appelle nguluski. Te toza nguluski te. Molia ki ngulu lobite. Je suis fier d'être musulman inchallah. OK. Les abat nous bazana nzambe la bango ba sambe. Non, toza na les mêmes nzambe pe. Toza les mêmes nzambe. Différence c'est ça qui est écolo parce que balu ba benga nzambe nan pai. Abenga kaye Mungu. Bongo na bayaka. Mungu eza Swahili ya. Mungu eza Swahili. Babenga ngina. Pai naza Mswahili muyaka. OK. Bayaka pe bien bo bazaka ke. Pai naza. Biso na bayaka toza ebele. Ouais pai. Biso na bayaka to. Muyaka ya Angola. Te Angola ti ngaza ya Musamba OK, ngaza muyaka ya popo baka mais na pe musuku, papa musuku, maman musuku, grande sœur na grand frère de bayaka. Donc toza na trois tribus na famille. Pai, attends, je vous explique un peu pour la moni et compliqué mais ça bien hein. Ouais, la moni qui est compliqué pai.
bato so bapensaka ke bamisima tosambelaka nzambe ya nini nzambe mosusu me tosambelaka le même nzambe ouais oyo bible ne biso tosambela différence ezaka ya balangue ala ezali na arabe biso kwa tobengaka mpe yehova aza mpe ka le même ala wana mungu wa bahaka aza mpe ka le même ala wana eza te ke tosambela nzambe mosusu tosambelaka lese nzambe babengaka yehova oyo akei likolo mpe aseriosi ouais totosaka ye. Ouais, merci. Ebouenge, pai. Ebouenge. Akudi kutana. Eloko na sepana ba musulman baza bato moko balinga te muto yoka pasi. Si en plus na linga na te muto yoka pasi, en plus ba musulman baza bato moko soki basangani 10. Bazo sambela pona muto moko abika muto ngabiki. OK. Ba musulman soki bazo sambela nzambe baza 10. Basanga pona mutu moko azwa mbongo bozwi mutu moko azwa na bozwi donc nzamba yokelaka bango vraiment makasi po batambolaka na ba principe nga naza na neve na nga Isamala Junior par exemple ta ba principe na ba discipline musulman za nango so bato mingi balandi discipline wana ezape malamu ozolanda nzambe yokaka tosa ye les 10 commandements ya nzambe tosa donc kolinga mwasa mutu te et puis ko esamana kobo te kozwa nzambe mibale te libosonga parce que nzambe aza moto ya zuwa OK et puis ndenge eza wana biliali te eza pe na kati te biliali te éviter ezalaka te na exode ezalaka te malgré aza musulman commandement ya nzambe foko tosa yango kaka ndo mona nzambe apamboli yo kosangisa ye na nzambe mosusu te ndongo lobi wana baluba surtout baluba ya pai mama botangwa yebi kobota wala balingi nzambe makasi baluba balingi nzambe makasi bana balingi su box tangi ya muluba moko alingi box Martin Bakole aza muluba oya mwindu wana ocho gagner nini oyo nani garde corps afali nani B50 auti ko beta awa oh B50 beti Martin beti Bakole afuka me asengi pardon yo mona B50 likambo eza je tiens baluba na makofi donc nzambe aza muyaka mun Jésus musuku bon on peut dire oui muluba pa nzambe azali na nationalité nyonso ande makam même atakuna na poto monde entier OK Zela noe kobanda se bon merci na ba nyonso bandaka biso la reine de la forêt oyo toyaki pa papa na biso météo na biso Pierrot sans choper c'est votre humble serviteur la reine de la forêt. Derrière la caméra nous avons Dora Yuma et artiste Sango Mokonzi mama botanga yebi bota la blonde wanzana li passe en état nyaboketu grand-père grand-mère Coco ko bana peso pembote de loin là-bas Mon oncle préféré, Jean-Marc Mombembe. Bon, tu as un micro et pas à papa. Ouais, na sepeli maman, émission de Kitoko, chaîne Nabino, Pierrot sans chaud. Vraiment, Pierrot sans chaud, Moussala Malamu, et que Malamu, ozo formé Batu Malamu, Makamizo ke Malamu. Donc, na pesi bambote, na bateau kaka o balinga rangai, bolanda émission oyo, oya mona lobi mabe kaka, alimbi singai. Numéro nanga téléphone, plus 243 ba 9 5 fois 9 fois 28 11 ba na nzambe bosambela mingi pe pona biso ozala catholique ozala musulman kimbangiste ozala pevelongo bima ozala tata onda mutali loba ya papa na biso konde ozala donc biso nyonso tosambela mboka na biso ekende liboso guerre sila biso nyonso tosaka babaje ya théâtre koseka babiloko tout mais toyebi ke nzamba azali sans Dieu tosala eloko te avec Dieu nous ferons des exploits bana na nzambe oyo basimba kisi botika tokomi na ngonga ya suka bientôt mona na nzambe azoya oyo bosimba kisi baya pekos bavibe bino nyonso bozwa bakisi botika bakatiere botika kisi parce que li fait les autres la bino donc pona loba yango wana repentez-vous bongo na mitema ata nazomela bière nazomela vin nazomela jus mais koyamba na ngai boyambi na ngai nayebi ke nzambe azali nzambe na sikatenda. Situé dans la ville-province de Kinshasa, complexe scolaire La Fontaine, école de l'excellence, offre un enseignement de qualité pour la formation d'une nouvelle race d'hommes et c'est dans un cadre, une approche qui répond aux normes internationales. École bilingue,
Nos cours sont dispensés en français et en anglais, suivant les programmes nationaux enrichis par d'autres programmes et d'autres manuels en provenance de la Belgique, de la France et de l'Angleterre. Disposant des cycles maternels, primaires et secondaires, Complexe scolaire La Fontaine organise les sections suivantes: construction et bâtiment, commercial et gestion, électricité, pédagogie générale et coupe et couture. Grâce à nos équipements et matériels pédagogiques de qualité et adaptés, chers parents, l'avenir de l'humanité et singulièrement de nos familles dépend de la manière dont nos enfants seront éduqués. Saisissez donc cette opportunité pour offrir à vos enfants une meilleure et véritable éducation dans cette école de l'excellence. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 243 82 87 27 308. Sinon, passez à nos bureaux situés dans la commune d'Ntélé, quartier Kindobo, avenue Kamwanga, référence entrée port agricole. Complexe scolaire La Fontaine, école de l'excellence.